Penada parmi bateau bakota mbongo na chaîne na bango na kombo ya Karine Mokonzi. Donc bazarana donc bango hier a bomba na raté. Ba Mike Lokamba. Authentique bazar bateau moko bo sans kombo ya Karine Mokonzi chaîne eta la mati. Pedane na ya na yo sur la masolami ko pete ndanga zana s'occuper dans l'état de santé na. Oh Karine alobaki déjà lobe parce que Karine a baki mission sala qui n'a pas pour nous passer baki ça sans polémique la baki ba vérité. Karine Mokonzi ça featuring na Koffi Olomide 2020 au moins ndenge muta raisonnable et ça que muta raisonnable 2020 inga il faut na bota sans babala yo ana tenté ya rotanga komba mikwape ana tenté ya lobela pena faire ya ba mame meli wana quoi Karine ça lobaki yango c'est legaki Karine aidaki bango Karine Mokonzi aussi là qui a ya kaka mataka ko si le pas Karine dans la raté donc Karine Mokonzi pena bato loka ba même meli bato keto eso papino ezo so papino et comme les sous keo Karine Mokonzi ndenge bakutani bon na Koffi Olomide senga les sous parmi konzimi balé bakutani mopao agbada agwepa donc mopao agwepa Koffi Olomide Mokonzi bakutani sous na Karine Mamboli Mokonzi tala diwe sali. Yo so sala déjà vidéo na Koffi Olomide. Il faut voir Koffi Olomide nengazo yamba Karine Mokonzi. Bayambani Koffi Olomide a eu appel. Koffi Olomide a eu appel à 5 Karine Mokonzi esquisse. Il faut voir quelle considération Koffi Olomide a envers Karine Mokonzi. Sans Karine Mokonzi à Otalamate. Il faut ça là toujours promotion de Karine Mokonzi na rata Kinshasa. Donc le quoi Karine Mokonzi dans les vidéos na. Mais il peut te passer. Mon bazana. Bazana ba problème il faut pas ça là émission ka belé na kombo Karine. Il faut pas ça là le quoi Karine Mokonzi ba côté sur na Koffi. Il faut pas ça là ba émission, pas ça là ba analyse ba ken piana. Il faut ça là ba émission. Bo ça ba analyse. Bonjour fidèles internautes, Kandi Toloba qui est resté toujours branché dans la chaîne Nabino Mère Fashion de Nantes officielle. Les Angabongo servantes Nabino Kadija Bonzenga, la FBI de la presse congolaise. Donc, l'Angala précisé bien la journaliste de la Mère Fashion de Nantes officielle. Donc, Namoni Skoba Oba soutient Abisso Penaba conseil, Namoni Bongo Maman Mylène Moudje depuis Suède, Namoni Bongo Maman Odette Nguina depuis Suède, Namoni Bongo Maman Elisabeth Ngina depuis Suède, ba mero ba vandi sa masolo na chaîne mais Mère Fashion de Nantes, ba mero ba sunganga na ba conseil na moni bino boze belé wana boseni bongo te moi na maman na ngamoko Gina Singa. Moi ça pembe depuis Point Noir ba mboto na belé yo mo sabona a pe donc on peut sanga ba message ba conseil na privé sala ngai pe bien musala nde musala na moni bongo se souvient na ngamoko l'impresario Claude Ndombasi depuis Londres. Donc restez branchés. Moi soubongo Peggy Titan, hein? Mon cordon, Peggy Titan depuis Bissika aux Ali, la mon bon sous Montréal, Darcel Moukoko. Donc on va bien que vous s'abonnez, bana membre, bana Kingakat, bana Gombe, ba charge donc vous s'abonnez à Ande Bissika vous en manquez bien. Là on a un côté na zala moko ya ba charge na kombo ya Fenech. Non pe c'est mbote avec yo to meka peu ko sala ba analyse, ndeka mambo ndenge le ka ba actualité ndenge zalaka donc na pe c'est non mbote à se présenter pour abunga pe na zong c'est son actualité. Bonjour Fenech. En tout cas bonjour Kadija Bonzenga balobi chroniqueuse venant là ti veste rouge le roi Karine Mokonzi jour à Kendaki kokota na président Fachi na Belgique ko ebimisa bitumba. En tout cas il peut kokota na ba charge en tout cas ba tout balandaka le chef Fenech Mokonzi na moni maman Céline Mère Fashion na. En tout cas ba question za yo ba biano za pena ba koto Kadija. Fenech tozonga na moi comment boya wa ko ni bino ba charge bolali boye so mwanda bo ezaki par rapport à santé ya le chef Fenech Mokonzi na ki pena moi libanda donc nando la makambo ndenge moi spiritualité ba meka ko tout nzoto me ba toutaki molimo te wanda ko landela ngo tant que moko parce qu'il n'a pas zarapé na kati ba charge donc c'est nga qui le chef Fenech Mokonzi na landela masolo mo c'est pour cela bande ko moi le chef doit ko tourner te bagaga zaki les sous-souté mais la minute déjà maramoto ezongi donc bo s'abonner na ba chaîne na biso place bagaga le kaka bozo ba chef Fenech Mokonzi bozo ba muna
Rosoa basé belé ba chinois Zinikumbi Jemima ibele donc toza pena kata kilibana mboka to mona afifi mama boka bassin to mona pegi titan donc toza pena wana na minute na l'équipe premièrement on est pas nayo non officialisé na loba parce que tozongi déjà tozongi bientôt là le soutien donc tozongi avec force quoi Fenek to le bana le kambo to mona ki na saki émission morona muna tangi ba liste atangi ba kombo ya bato ba pesa mbongo jour ya anniversaire ya Karine Mokonzi alobi ke netike ni piana zala so elo ebimi na 12h juste na 12h1 minute c'est déjà bois qui combo Karine abidon à côté ça pe mbongo na chaîne na combo Karine habillé jour ya anniversaire ya Karine on pesa $300 Mike Lokamba pesa $200 non nous sommes tellement comment te béler est-ce qu'on bon a bon 500 bon on offre là yo mon on si Azan a raison donc le 6 oyo le 6 novembre Karine Mokonzi ça un an de plus il y a mbolo azara nango quoi donc il y a biso pe ba charge ya Karine Mokonzi to rotikate donc biso pe na partie kin a to fêter donc to rozala wana ba muna to mingi donc to bana pena na marche de santé to rotambola bana prendre des chutes dans ton bande peine na kin marché donc les petits gare central donc les amis de chef Fenek Mokonzi ba et tout ba chinois ya Karine ba na kin ba charge ya Karine Mokonzi ba et tout donc polo donc on a $10 à Pamba donc ils ont une consommation na 4 donc polo ba comment un an de plus il y a Karine Mokonzi ba photo ya Karine Mokonzi na sima ba chaîne nayo donc tozana donc to fêter ya mingi to senga ba soutien ya bana membre to senga ba soutien ba tout ba linga Karine Mokonzi ba tout oyo ba na biso quoi donc mingi bo benga nga le chef Fenek Mokonzi na numéro plus 243 963 95 21 donc plus 243 963 95 21 ou soit na page na comme le chef Fenek Mokonzi page au comment na Facebook ou soit comme Fenek Mokonzi au monde en Aïwan au comment na Facebook donc on a pour ça soutien na bino tout parce qu'il faut te fêter en haut donc les fêtes ma munene na nengo lobi ki ba ken piana parmi bato ba ko tsara mbongo na chaîne na bango na kombo ya Karine Mokonzi donc bazana donc bango hier à bomba na raté ba Mike Lokamba autant baza bato moko bo sans combo ya Karine Mokonzi chaîne eta la mati ya ngo baza reconnaissant ya ko ya contribuer on a liste en mon appel ça va contribuer basé belé ba même mili basé belé ba ki pk bango tout donc sans Karine Mokonzi ba otambola te ya ngo wana biso tolobi ke to fêter en donc to fêter anniversaire Karine Mokonzi na bango to grand merci na ba tout donc toza pena le chef Fenek Mokonzi to singa pena ba soutien belé quoi Fenek Mokonzi to ki maman Emily abimi si ke ba finir surtout 2020 il faut ba bota yo ce qu'on dans moi de jour santé donc bango maman Emily qui pk ba komodo bango tout 2020 il faut ba santé bango il faut ba bota donc ba bala bango te comment moi si au banda koloba ke ngani na bo pena dans 2020 faut en bota. Donc, on a filmé la maturité, tout ça immature. Parce que comment on raisonne, comment on chez Bino, ceux qui posent dans le on préféré au bota na place babala yo. Donc hier à bota na 2020. Truc qui azana zemi baneni donc les voisins zema lingi batutu babota. Donc biso 2020 batunde ba voyager ba Karine Mokonzi 2020. Tout ça va featuring na ba fali pour pas Karine Mokonzi ça featuring na Koffi Olomide 2020 au moins ndenge muta raisonnable et ça que muta raisonnable 2020 il faut na bota sans babala yo donc non les alate kadija donc apena na immature apena immature na ba nyonso ba bota 2020 baza ba immature Fenek alobi Fenek to mona ki Karine Mokonzi ba yamba ki papier na biso pasula na nini na Paris Paul Mupasula donc ndeko na iye quoi donc ya komisa batu tout bandeko oh ya na ngai bo ya no na yo na ya te ngala na ya te ngala kana mamouche Karine Mokonzi donc Karine Mokonzi mamouche donc Paul Mupasula za ndeko za koloto o ya sala musala na bien donc ngai pena na toki via bois ki loko taka na sabona na chaîne na donc so bois ki na la pena be émission na o mami mila komisa ke ndeko na ye o ya na ngai boy donc il y a tout cas ya donc il y a mon tété là ba problème parce que baza école yo comme ça ba tout cas ba ndeko na yo quoi donc
eza pena mingi pena okota ngote mingi na lobela ngote to lobela makambo ya Karine Mokonzi to mona ba actualité eza na minute oyo to mona ba visite ba mission minene donc c'est ça quoi. Karine Mokonzi tangu nani oyo grâce te mabimaka et pas Karine aloba maba Karine ba nyonso la ki contre Karine pona mambo nyonso to grâce te malobaki maintenant on vient na biso Paul Mopasula yambaki Karine en tout cas pour ça que moi Karine qui a bimisa ba vérité Karine a bimisa qui en tout cas ba nyonso ba ki passe na lisolo ngo Karine Mokonzi abetaki mais après tu étais l'émission de qu'on a biso sous kozong ça fingi sous Karine a critiqué Karine donc on étant que bien ba charge vraiment bolobani parce que avec abeti pe lisolo sous ya maman Émilie que maman Mila zaki na ba mbas e ba biloko ba PC asungaka e matanga ki montate na émission alanga molalanda ki yango alandaki atanga ki montate ya mbongo apesa maman Mila kuna ki oloba na émission ya Ken Piana ki apesa ki $200 donc kita que yo charge ya Karine Mokonzi olobani nga pela nena ya na yo sur la masula mi kwa pete ndenga zana s'occuper dans l'état de santé na oh Karine alobaki déjà lobé parce que Karine abaki émission ça là qui n'a pas pour nous passer abaki ça sans polémique alobaki ba vérité donc c'est pour la première fois tout le monde Karine Mokonzi attend comme ya ndeko na utangi c'est pour la première fois banda ba kabona parce que jusqu'à présent bat bando ye ba ilo ke kabola bango na mi kwa pete bat ba ko ye ba raison oyo et ba kabo Karine alobaki ba vérité tout nenga yamba mi kwa pena parler nenga zwaka ina ne mer na bango ane ko na parler na ndo sa misala na wa Karine alobaki tout ba vérité donc c'est ça que Karine penda dans la tenté ya rotanga komba mi kwa pena ana tenté ya lobela pena faire ya ba maman Mili wana quoi Karine a ça lobaki yango c'est le gaki Karine a edaki bango parce que Karine Mokonzi ana aza mutu mo aza mutu ya malamu Karine Mokonzi ko finga e combien de personnes ba finga Karine ya mabango mutu kwa mi kwa pena azaki pas mutu wana na chaîne ndo sala la sexy azala ndo sala ndo travailler kuna et le jour aya ke pas Karine Mokonzi ya maki lokwa mwana akomisa ke lokwa leki na e bola mbetu mo la malati apapa pesi alati donc Karine Mokonzi mutu mo na bolingo mutu mo na bolingo quoi donc même so finga même si oloba trop do mais soko so mi kitisi akoyamba yo ninga oyamba bato ebele to mona bazoya ipana e Karine Mokonzi asila ki aoya kaka mataka ko sile pas Karine dans la raté donc Karine Mokonzi e pena sila mo comme sous na okoyanga noa aza ndeko na biso Pinzoli kombo na epena dans Pinzoli l'artiste Pinzoli mwana Bundes ya kana Allemagne baya potote barata quoi baya potote barata mon ezo sopayo tika kinte ya mabe yo moni potonde paradis bakenda potote barata ndeka ba même milliard lobiki 2020 biso tu photo to bota biso to ba 2020 biso tu photo ke poto 2020 il faut biso tu to ke ba poto donc okoyanga na Karine Mokonzi bakutani tanga bango mbale Karine Mokonzi a sentir que vitesse ya Pinzoli bakutani sali bom na artiste na biso en zolo quoi to mona ba gag ne ba sala ki kitoko artiste a telemela ka ke bato aketo bato loka ba même mili bato aketo eso papino ezo so papino et comme lisusu keo Karine Mokonzi ndenge bakutani bon na Koffi Olomide senga lisusu basa l'émission ezo so payo donc naza penda na pour la question tout quoi tu maintenant le soleil à Karine Mokonzi beaucoup na Koffi Olomide ba musu bakanisa lokwa kende ba kuta na bongo bien na biso Koffi Olomide a foké Karine Mokonzi mais to mona kuta kumisa ke sosu na billet ma Karine Mokonzi alata ki vraiment kumisa abi ayo mana yebi ko lata donc bien na biso quadre andimi non Karine Mokonzi ni lamba donc ba itangi bino ba charge ko raconte ça ne sala bino ndeni il faut bongisa donc Karine Mokonzi ba kuta na papouche ngana benga Koffi Olomide mingolo papouche tala ba mi konzimi bale bakutani mopao agbada agboepa donc mopao agboepa Koffi Olomide Mokonzi bakutani susu na Karine Mamboli Mokonzi tala diwe sali ngasiko le chef mwana na bango yo kwa mwana suka na bango na zape na donc fenek chef Mokonzi omoni Karine Mokonzi nenga kutana ki na Koffi Olomide eza actualité tala lelo Karine Mokonzi aussi la raté bato ba ka solo wando c'est la chaque fois tando lobela ka mama tando lobela ka Karine lobiso sala boy en plus la liste continue donc dès Karine Mokonzi akutani na Koffi Olomide lobi to mona le roi de la forêt lobi na kuna to mona aroyamba fali pourquoi parce que la liste continue na sabino ke ngaza ba preuve Koffi Olomide bando so la banda kala na Karine Mokonzi
Tinde bat balolo ba yo Karine Mokonzi azolo ba boye pona Koffi Olomide ba bref tout ezate Karine Mokonzi autorité morale na azawana Koffi Olomide ba solo la kabanda kala. Donc na sabino pendant 2014 style l'autre on a 2019 to ko 2020. Donc na minute ba solo la au moni ke ne ba yambana vitala yambel na bango ne ba yambana ke o mona ke batu ba solo la déjà banda kala. Karine Mokonzi azana tata ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi a mesuré 1,85 m. Koffi Olomide 1,87 m. C'est quoi Bakutani? Donc Karine Mokonzi 1,85 m. Koffi Olomide 1,87 m. Faut voir. Karine Mokonzi à l'équerre Koffi Olomide a baxé talent. Donc elle a petit talent sur l'équerre Koffi Olomide moi taille. Au moins que moi ça télémi au sentir na taille Taylor corpulence donc moi ça ta crayon. Karine Mokonzi a fait ta crayon. Et puis si tu belé keto batu lokwa ba même ezo sopayo okoyanga noir tika jalousie maman tika jalousie yo so sala déjà vidéo na Koffi Olomide il faut voir Koffi Olomide ninga zo yamba Karine Mokonzi ba yambani Koffi Olomide a eu appel Koffi Olomide a eu appel à 5 Karine Mokonzi esquisse. Il faut voir quelle considération Koffi Olomide a avec Karine Mokonzi. Et ça qui dirait que Bando Sala. Et ça pendant Koffi Olomide a commis na Paris habité fona mona Karine Mokonzi autorité morale et internet ne ko rendre visite ba kutanaki mais et ça li ba tebele ba so ba hypertension au moins la minute et ça souté ma tension est souté donc ba même mêlé ba so ba hypertension ba ebele ba ke dans la minute on habite ceux qui peka zarap dans la minute ba musu ba comment ba maman emo. Faut voir Karine Mokonzi vidéo à Salibat. Il faut passer l'émission. Et ça, c'est papino. Tika jalousie. Mouto qui est au même milieu. Tika jalousie. Et la question est aux âmes au koyanga noir. Tika jalousie. Oh. Karine Mokonzi n'enga coûté na Koffi Olomide bongo. Oh basa l'émission. Et bon c'est émission. Ba dîner le soir ensemble. Et bah so dîner il faut balier les sauces donc balier les sauces ba soda bande na so ba oleka il faut balier les sauces ensemble ezo so payo tika keto mama mili tika mutema mabe et là c'est que oza muto keto ezo so pa bango akoyanga noir Si on attention à ton long, c'est comme si on a noir. Mais tout le monde a maman mis la émission à Koffi. Il y a l'émission, il y a cette émission à Koffi Olomide. Et ça, on n'est pas si mutema. Hypertension, yo. Cynthia, à sa vie émission à Koffi. Qui peka nonda za na vina ya otira. Aya ta photo pa matira kangana le grand mon pa oté. Ata photo ya pam. Bala et là ça qui baza trop bas. Donc bala niveau ya likolo te Karine Mokonzi plafond Karine Mokonzi autorité morale et internet. Ya on va biso ba chef nek Mokonzi to na kin a to pesela indo ça quoi. Dans la minute actualité za manko actualité eza manko. Dans le bâtiment mingi na actualité kangi donc bientôt là tu à 2020 donc tu as 2 mois je crois donc tu as 2020 donc actualité clôturée année yango contre Karine Mokonzi na suka là tu no maniqué ezala yeni na wela ni na Karine Mokonzi maniqué yesa Karine otala mada maniqué sans Karine otama la Karine c'est l'émission morona Dolby Yendenga zana sans Karine Mokonzi à Otalamate. Il faut ça là toujours promotion de Karine Mokonzi na rata Kinshasa. Donc le quoi Karine Mokonzi a fait les vidéos na Koffi. Mon de bazana. Bazana ba problème il faut pas ça là émission ka belé na komba Karine. Il faut pas ça là le quoi Karine Mokonzi ba côté sur na Koffi. Il faut pas ça là émission, pas ça là analyse ba ken piana. Il faut ça là émission. Bo ça analyse ba Mike Lokamba. Il faut ça émission, bo ça analyse ba PK ba même il faut ça émission, bo ça analyse. Donc Karine Mokonzi niveau na Karine Mokonzi na bongo. Est-ce que j'ai arrivé que yo pe ba fan na ba sepela no ba tindo pe code moi ya foke pe bo eza ngote na western. Next na moni ba sali manike. Te wana siko il faut pas ça na manike. Na siko esimba. Ba tapo to bo landa nga pa to mambo sala o beza la na esimba te. Nga bena ba code na mingi na bi ke na minutes oyo. O mondo to sala émission. Vite di monzele.
vais te dire mon zela 200 € pour le transport dans un jour moko. Maman Céline, mère fashion na kati ya Munich. Et l'on a bébé monté ma pando. A hôtel nga 400 € pour le transport dans un 2 jours. Quand est tout ça l'émission bijou la terre olympique de Switzerland. Donc pour Barbie, mon en Suisse à ton a hôtel nga 850 €. Donc na 2 € na Hollande la hôtel nga 850 € pour le transport dans une semaine. Tala bateau ba soutenir nga chef Fenech Mokonzi pour lingoto. Non, coïncident to kutana ba tiendo ko de maboko na West ba biko de maboko. Wana manike ka kwa sala ngoka. Wana manike ko donc non ni na zabwe. Ba mote kana pesi na ba etu ba linganga le chef Fenech Mokonzi levé Pierre Alando le silencieux levé Jackson Mangala. Na moni bongo Armand Mokonzi na moni ba etu ba linganga le chef mon pote Herman Jackpot donc bambote na yo quoi Nadar Jonken na kata Turquie bambote na yo ba etuba linganga afifi mama bobi boka bassin en tout cas boka bassin na panam kuna quoi donc ba etuba linganga na bakutana Karim Mokonzi te ba okutana bientôt là ba okutana vraiment en tout cas merci pe na yo Kadija Bonzenga lola kina ba sengle tara moi makasi quoi na même bonga moi likolo ça il en opéra et merci na yo. OK, merci Fenech, merci de nous répondre à l'invitation là. Merci beaucoup. Merci à ba Ozala qui vraiment na bo disposer qui temps na bino pour na Kolanda émission na bino bozela mingi na chaîne na bino Mère Fashion de Nantes officielle. Voilà monde ba tout surtout bo s'abonner wana bo pesa biso confiance na pesa bino merci bana membre ba chinois bana gombe ba yi bango bala la tongo bala la avant plutôt pour balanda maman Karine on dit bien donc bo s'abonner ka awa ndi bo ba actualité mamba bien. Vous avez toujours branché na bino mingi ba conseil na bino ba message na bino na biki bo benga te pour bo intimidanga numéro mo bebe nganga masqué na numéro mo bebe nganga masqué Kevin mon caméraman privé personnel bo benga pour bo intimider ngo benga te pour bo intimidanga donc ce bo benga pour bo intimider nga na sala bino mambu ya enregistrement na tie bino enregistrement na téléphone nga o benga finga intimider nga otangi kombo na sala émission bo benga te pour bo intimider nga na zala pour na sala musana nga ndenge zaleli nous savons on zamba benga na sala yongo ndio na sala intimidation na bino na kofinga na bino na esange lo moroke ngala konjeka musana donc kutu na bani ke ba kofinga na bino ezo matisanga susu e matisanga ke na sala su musala nga na koba na kuba pe loka ba Karine Mokonzi ba kube na musala ataki mo lo bango kota ya kota na parfait na tema ye ba na za world donc ngape na kuba kala musala nga bongo donc bo benga tu bo intimidation bo benga nga po bo encourager nga bo féliciter nga wana na yamba bino so benga kala toujours bando finga nga na kati yo donc vous avez toujours on a branché vous restez toujours branché na chaîne na bino Mère Fashion de Nantes wana mungo bandeko nga libota na pas Mère Fashion de Nantes puis nous bambote Montréal Darcel Mukoko on appelle so bambote on appelle so bambote par caméraman nga moko Kevin caméraman privé personnel donc il na zalane tout le temps on appelle so bambote belé on appelle so bambote belé pas bandeko nyon surtout ya ngai na famille na biso bonzenga on appelle so bambote ya nga moko ya Lizaka pinga moi ça pembe depuis Brazza na mobile na papa Tony Ampio depuis Brazzaville na biso no bambote belé vous restez toujours branché viens na Claude Ndomba c'est l'impresario Claude Ndomba c'est donc on l'appel na yo moi ba encouragement na wana sala nga bien donc nga na bio to kote nsumba la sima